Coucou ma famille, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, mbote, 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 na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Vraiment, j'espère que tout va très bien par la grâce du Seigneur, partout et pas yoap otozwami, papa, maman, ndekwa mwasi ya mobali, oyo nzambe asali ngai na yo grâce, ya kozala lisusu compte parmi les vivants na mkola lelo, et tozala na bomo, et tozwa susu makasi wana, ya kotelema ya koya lisusu devant biso boye, poto sola to partager, ezana makasi na bisote. Et alors pourquoi pas to tia nzambe wana les devant, oya pesi ngai na yo souffle de vie, et après tokoya pona ko développer sujet na biso ya mukolo ya lelo. Tendre Père, Dieu d'amour, Dieu de bonté, le Dieu fidèle, Yahweh Topession, merci. Merci incomparable Dieu, merci Nzambalola, Nzambanguya, Nzambabomo inabiso, merci Nabomo ya papa maman de komwasi ya mobile oyebi na kubatela, obateli ngai longo na libota nanga, Yahweh Topession, merci, toza reconnaissant, reconnaissante Seigneur Dieu na ba bienfait na yo. Tala moment oyo pesi biso poto yeba na ko partager za na makasi na bisote. Saint-Esprit za na biso du début jusqu'à la fin. Zala nzambe okolobela biso ko assister biso oyo nyonso ayo te zala musika to sengi présence na yo règne na yo zala partage na biso oyo nyonso amoyne zala ni l'essence de fait début jusqu'à la fin otokoyoka to tia na misala pe kembo masan joli ezonga na trône na yo mo centre na Israël dans les noms puissants de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Voilà ma famille na pesi bino mbote lisusu na kombo na Yesu Masia et nazo remercier et baebanso oyo vraiment baeba ki bazo s'abonner, voilà o bazo s'abonner na kati na chaîne na biso. Que Dieu vous bénisse abondamment. To yambi bino maboko ya kofungwa manayebi que bokozala vraiment décité awa na kati ya LBM TV parce que awa tozolobela libala bopeto tozolobela bizaleli tozolobela nyonso oyo concerné bomo ya moto libala et tout sauf ka kofinga sauf ka koloba makambo ya batu oyo etali bisote et le reste oyo contribuer na vie na biso na ba foyer na biso to kolobela yango pe to ko partager et ensemble na yebi ke nzamba kozwa lokumu pe to kotia nango ya na misala et nzambe akozanga te na kopambola soki pe yo nan oyo sabonate lelo vraiment nzamba liboso ya kokuna na video ya mama Abi na sengi na yo o s'abonner o like o commenter pourquoi pas ko partager pour na kosala ke mane comme sous ba rejoindre biso ezala malamu penza to like ka ba vidéo tant to like ba vidéo ezaka vraiment kitoko et ça la que vidéo na biso est circulé na lolenge oyo esengeli. Voilà, merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà ma famille to partager lelo pena sujet à lelo eza un peu de ba touche à tout hein, touche à tout. Donc tozo touché partout tozo na sujet au pena to kolobela lelo moko nde to lobela du début jusqu'à la fin te ya lelo eza touche à tout. Cela veut dire tozo zwa ba partie tozo loko tozo sangisa et ezo dépend de ce qu'on a yo moko oyo bana kozwa oyo eza part na yo yo moko ozwa oyo eza part na yo yo moko ndoko yeba oyo penza eza côté na ngangane na zu part oyo nga pena na zu côté ezala bien makasi. Et voilà lelo tozolobela sujet kaka oyo ezo concerner libala parce que biso awa mingi kaka makambo ya libala na oeza bizaleli ya mutu cela veut dire ya mwasi kaka te ya mwasi oui to betela yango sete mena ya mobali na ya mwasi. Lelo tozolobela sujet oyo tobengi touche à tout tozo toucher un peu partout pona kolobela. Voilà, tout d'abord eloko liboso na ngaki na loba na biso ba mama toyeba ke na kati na libala nde tozalaka na kati ya libala mwasi comme mobali mutu na mutazaka na rôle na ye mutu na mutazaka na rôle na ye na kati na libala et de la même manière mutu na mutazaka na rôle na ye mutu na mutu pe azana ba devoir na ye azana oyo ye fois sala fois accomplir na kati na libala na koma ko mingi bozolobela ka basi ba mibali bozolobela bango te non tolobela nyonso tolobela nyonso parce que so bolobela libala bolobeli ka mwasi ça ne sert à quoi parce que na kati ya libala mwasi aza motin mwasi aza na mobali donc c'est que so tolobela mwasi na kati ya libala tolobela pe na mobali na kati ya libala. Donc si j'ai le carnet dans lobby eza un peu touche à tout tokozwa ba maman tokozwa pe ba papa mais to bandi na ba maman. Alors tant oza mwasi oza na kati na libala oyebi ke naza na ba devoir nanga oyo il faut na sala parce que tant nzamba tinda biso na kati na libala
nzamba établissa mutu na mutu apesa mutu na mutu rôle na ye mutu na mutu aza na rôle na ye et puis na nini na devoir na ye na devoir na ye oyo ye il faut asala mais lelo tokoma koyoka mingi ekoma nayebi te soki eza slogan to eza langage ya sika ou bien eza nini oyo tokoma koyoka mingi epai ya basi ke na osala te ata nasali mobala kotrompe nga ata nasali mobala kozongisa boye ata nasali boko excuse nga parce que langage wana moi personnellement nabenga yango langage ya bafemme insensée. Nabenga yango langage ya bafemme insensée. Pourquoi? Parce que Bible ezobisa biso c'est la femme sage qui bâtit. Alors ko bâtir oyo Bible ezobisa biso eza ko bâtir na ba domaine ebele na ba manière ebele na ba façon ebele. Alors tango yo lobi ke na ko sala te parce que soki na sali mobala ko tromper kaka mobala ko songisa kaka mobala ko sala kaka. Est-ce que oza vraiment cette femme sage là oyo azo bâtir parce que tant ozo loba déjà bongo quelque part ozo abandonner oyo eza ba tâche na yo ozo abandonner oyo eza ba devoir na yo ozo abandonner oyo esengeli na yo osala ozo abandonner ngo à cause ya ba langage ya ba femme insensée. Maintenant tant oza mutu oyo nzamba apesi yo atie apesi yo mission, atindi yo na mission, oza na devoir faut accomplir. Alors cette femme sage qui bâtit, c'est cette femme là oyo azwaka ba responsabilité ne na maboko, oyo ayebi que je suis naza aide na kati na vie ya mobali nanga, naza aide na kati ya libala nanga na kati ya ndako nanga. Donc je dois faire ceci, je dois faire cela pour que naye bana ko bâtir, pour que naye bana ko sala et le reste nzamba osani, osala pe oyo eza parne parce que nzambe pas na parne na kati na ba vie na biso. Nzambe pas na part na kati na ba mabala na biso. Alors en tant que batu o ya tie sagesse na intelligence kati na biso apesi maele apesi makasi ayebisi biso to sala. Donc oyo ya apesi biso to sala yango wana ndeza devoir na biso o biso to okende ko rendre compte lobby. Alors yepe asa na part na ye oyo akoyeba na ko sala pona ko accomplir ba promesse na ye e makambo ebele na kati na ba vie na biso. Mama oza na kati na libala wana kati na libala oyebi ke naza mwasi na kati ya ndako aza fleur aza décoration te tant toloba fleur tolobi te ke fleur oyo ya décoration ba telemisi wana mutu na mutu aleki atali mutu na mutu aleki abwaki miso asali boye non tango balobi oza fleur cela veut dire il faut briller. Il faut briller, il faut opérer éclat, il faut opérer sa goût, il faut opérer sa lengi, il faut opérer sa obimisa, ou eza katina yo, opérer ça de meilleur de toi. On peut ça le meilleur de toi. Oui, pour ça là que ozala cette femme sage là qui bâtit. Alors tant oza mwasi oza na kati ndako, oyebi ke devoir nange zanini, na vie ya mobali nanga, na kati ndako nanga, il faut na sala nini, par nanga nini ya responsabilité oh il faut na sala nini, il faut na sala. Oza wana, ozwaka soin ya nzoto na yo te. Ozwaka soin ya nzoto no te nzoto so osolamuki na ntongo mama soko osomi vandisi ovandeli telefone obandaki na telefone ozwa tata donc mpona yo okitisa ta telefone boye ozwa soin ya ndako na yo ozwa soin ya nzoto na yo ozwa soin ya bana ya mobali donc mpona yo c'est tout un problème nyonso wana yango na lobaka ke ezalaka problème ya éducation. Alors okozala pe mutu mo bouta pe na éducation bien mais vie monde ngo ya lelo ndenge ezokende okomi influencer na babiloko mosusu okomi emporter na babiloko mosusu oyo ekohonorer yo te oyo ezohonorer kibo mwasi na yo te. Alors mwasi ntango aza mwasi aza na bacritère ebele il faut à remplir aza mwasi autant baobenga mwasi avec femme avec F minuscule bakomona ba qualité ebele bakomona ba capacité ebele majuscule pardon je m'excuse bazomona ba qualité ebele bazomona ba qualité ebele bazomona ba talent ebele kati na ye. Donc ça veut dire mwasi faut remplir oyo ezali ba critère na ye ya kibo mwasi na ndako na yo mama o se comportera ndenge nini vis-à-vis ya mobali na yo vis-à-vis ya bana na yo vis-à-vis ya mobali na yo na kati na libala tant que oyebi ke oza na rôle oyo faut jouer est-ce que rôle wana ozo accomplir yango lolenge sengeli to oza mwasi oyo kaka ya mwasi moko boya superficiel parce que mwasi tant oza mwasi nzamba kela mwasi biso so toyebi forme ya nzoto ya mwasi na ya mobali eza ndenge moko te voilà eza toujours na différence pe l'accent ke oyo eza mwasi oyo eza mobali et lelo pe to komona bandeko basi ebele bon ça dépend d'une personne à l'autre eza décision ya mutu ozo
na nzoto na ye tozana poto juger mutu te tozomona bandeko basi ebele pe lelo akei ase retape abongisi nzoto na ye abongisi taille oyo alingi apesi yango forme oyo alingi selon makoki na ye toboyi te mais maman laisse-moi te dire taille tope nzoto tope bassin tope nini nyonso wana eza nango biloko eza superficiel eza biloko oyo nga na kobenga yango matabisi oyo nzambe abakisela biso na banzoto na biso mais en soi la femme eza caractère mwasi eza kati na yo mwasi eza eloko oyo ekobima to mpe oyo ezobima kati na yo oyo ezosalaka bato baapprécie yo bato baapproche yo oyo ezosala personnalité na yo oyo ezosala grandeur na yo mpe oyo ezosala ke ozala mpenza cette femme là qui bâtit. Kobongisa taille, oui, c'est très bien. Kozala belle, oui, c'est très bien. Kolata kitoko, ça fait partie à bamate ya nabiso parce que to lobela libala pe bizaeli pe bopeto, voilà. Donc kozala nyonso wana eza ba matabisi, eza ba biloko il faut ezala sala. Mais juste faut yeba ke en tant que femme, eza ne loko moko bo il faut ezala kati nanga, il faut bima kati nanga, eza personnalité nanga, eza comportement nanga, eza habitude nanga, eza façon nanga ya ko agir, ya ko salela makambo. Eza lo lenge nanga onga esengeli nazalela pour aussi esa nini et attirer lisusu pe oyo azali molonga ni nanga pene nanga mobali tanga linga moi c'est peut-être première jour tanga moni yo azala peut-être attiré na taille na yo na beauté na yo na misu na munoko na zolo na manzaka na maboko na propriété et tout mais eloko wana nde e attira ki liboso mais après elo nini azozela kati na yo. Est-ce que loko mobala azozela kati na yo eza vraiment kati na yo to oza juste moi si moko boye ya bon na ebité oza juste moi si moko boye ya likolo donc cela veut dire mobali azelaka kati ya mwasi azelaka kati ya mwasi parce que eza bongo eza loi nature parce que tant que vous savez que toza ba aide tant que vous que mobali aza chef mwasi aza aide mwasi aza aide semblable alors aide ayaka toujours ne loko o eza spécial ayaka toujours ne loko o mutu na mutu aza na particularité na ya ayaka toujours ne loko mo o ya koyeba na ko ajouter likolo ya o esa nini eyebaki na kozanga donc cela veut dire il faut biloko wana nyonso ezala kati na yo po biloko wana nyonso esala kati na yo esengeli na yo komiyeba lelo tomona basi ebele bazomiyeba te amiyeba valeur ne ya kibomwasi te azomiyeba te soki aza nani soki alingi nini azoyeba te yango tozomona lelo bandeko basi ebele bazala emporter na loyenge na makambo ndenge na ndenge pourquoi parce que amiyebi na ye te aza mwasi mais azomitambusa neti kaka na loyenge azomitambusa neti kaka mopepe moko boye ezozwa ebende etiki ekei boye donc mwasi aza na équilibre te alors que mwasi faut ozala na équilibre wana eza comportement na yo eza ezaleli na yo équilibre wana eza komiyeba kati na yo équilibre wana eza kozala na confiance en soi équilibre wana eza komiyeba komipesa valeur komiyeba komipesa valeur tango oza na kati na libala na yo oyebiki naza na badevoir nanga fo nasala devoir mobali nanga il faut nazala mpe mwasi oyo ayaka na baprojet il faut nazala mpe mwasi oyo ayaka na baidée il faut nazala mpe mwasi oyo azotonga il faut nazala mpe mwasi oyo penepene ya mobali na ye ntango aza mobali aosentir que na mwasi e azala nazo attirer donc personnalité nanga comportement nanga ma façon de faire des choses le lenge nanga kozalela ezo attirer ezo pesa goût ezo pesa elengi et tozu siko au côté ya ba papa pour dire que papa soko za ndenge za chef et le Seigneur vous a établi comme étant de chef de la maison et Seigneur na yo ko sala o ezali ba part ya responsabilité na yo ça n'a pas de responsabilité parce que chef abandonnera te chef foyer baketango ya abandonné tango ya tiki eza kufa eza kokweyisa eloko mobimba alors tango za chef oyebike na ozo ba responsabilité nanga na maboko tango mwasi quelque part aosala mwa ba effort moko boye mpona ko attirer attention na yo mpona ko attirer mpona koluka kovandisa libala mpona koluka kotia harmonie kotia goût kotia ambiance na kati na couple et mibale ebele bazaka na sens ya humour te mibale ebele bazaka na sens ya mwa ba ambiance wana
te. Au moins moi chazo luka créer moi ambiance, moi chazo luka créer moi eloko moko boye na kati na couple. Au moins mobali ba non papa cause la chef et le but que ozala un homme na biti méchant ou bien termini to ko utiliser wana non. Tant oza chef faut ba ke na sima na yo oza na mulongo mobimba o eza na sima no o ezolanda yo oyo eza bazolanda image na yo lolenge moko biso elo ba chrétien to lo ba raketo ça na image ya Seigneur Jésus Christ lolenge moko pe yo pe en tant que homme en tant que chef donc ozana batu o bazana sima no bazoluka bazolanda image na yo ça veut dire il y a comportement na yo pe il y a façon na yo ozalelaka okumbelaka foyer na yo ndaku na yo ambiance nini otiaka lolenge nini o traitaka makambo lolenge nyonso to wana ça fait partie donc c'est vraiment très important libala eza nango babiloko oyo babilo eza naka eza résidé na babiloko wa mike o biso to négligeaka o biso to mona hango ke eza tina te eza important te yango wana nde ezosangana ensemble ezosala ensemble ya libala parce que na kati ya libala soki ambiance eza te soki harmonie ezali te soki partage eza te soki babiloko wana nyonso eza te ce n'est pas la peine bato bakovivre ata basoda oyo bakendaka formation na kibomango soki wapi bakendaka wana ya un moment pe omona pe bavandi pe boye mwa ambiance mwa koseka osentir ke baza na formation ya nyonso wana ya libala eza bongo yango mo tolobaka ke libala eza école oyo esaka nini esilaka te chaque jour on apprend to apprenaka chaque jour na kati na libala parce que vivre na mutu oyo bon na deux familles différentes eza facilité mais avec le temps chaque jour bozo ko apprendre chaque jour bozo améliorer chaque jour bozo ebana bizaleli chaque jour bozo changer ça fait du bien yango ndo mona ke babengaka un couple heureux parce que couple heureux bosala yango ndenge nini soki bino mo kati na bino bozo créer yango te babengi couple heureux mais couple wana po koma couple heureux banani basali ke ezala eriana batu wana bango moko eza te ke batu baye opesa yango kombo eza nango bongo te baye opesa kombo babenga yango couple heureux c'est parce que batu wana pe bango moko nde basali ke couple wana ezala heureux pe basali ke couple wana ezala heureux vraiment c'est très important mwasi tikala mwasi zala mwasi na badomaine na nyonso mama eloko moko te ya mokili comportement ya mobali te attitude te nini te échanger ki bo mwasi na elongola ba valeur na yo elongola ba oyo za nango kati na yo elongola te eloko moko te elongola et faire changer yo zala mwasi tikala mwasi na domaine nyonso na forme na yo nyonso et le reste nzambe pa ça part na ye cela veut dire ça la part na yo fais-toi belle comporte-toi bien changer comportement changer langage respecter mobali non parce que mobali alinga respect ya muto akoso te muto akoso te quand de tozo benga ba tolo baza ba chef wana bazaka déjà na autorité moko boy kati na ba mobali akoza alingi yo alingaka yo il te respecte, azo respecter yo, aolakso bolingo, ozo sentir bolingo wana, c'est parce que azana posa en retour yo osanini, o respecter ye. Azana posa ya respect. Pe aozelango donc ils eloko moko bekendaka tiko tak. Mobala linga respect. Kosala ki grande dame moko boye, wana peut être d'ailleurs ki grande dame te parce que une femme o azo manquer respect na mbala na za grande dame te. Et as une femme insensée. Voilà. Donc cela veut dire que ça la ki nenge moko boye te ke ola ki sake yonde na couple na yo yondo kwa isaka yondo autorité yondo ekenda bongo te po simba te. Et simba te moi ça otikala moi si mobala otikala mobala. Donc moi si respecter mobali et mobali sa nini linga moi si na yo. Bongo nde kendaka. Bongo nde kendaka. Et moi, si je sentir bolingo, yango ane kendara bongo. Mobali pas sentir respect, yango ane sakanini e kendara bongo. Basi ale lobotika bi yoka yoka. Kotia matoi par-ci par-là ko yoka yoka ba makambo ezo apporter les bino côté na ba foyer na ba vie na bino OK on mettre en pratique et ça nini au détruire foyer na yango ane ba benga la femme est censée renverse. Ko renversant bino mo ransa ya ndeni tango memi eloko eza mabe mbuma ko pola o meni na kati ya ndako na eke police nyonso ezaki ane baby so seni no renverser. Une femme sage doit bâtir.
na comportement na ye, na habitude na ye, na ezaleli na ye, sa façon d'être, sa façon nyonso ye, na propriété na ye, na kozwa soin ndako na ye, ya libala na ye, ya mobali na ye, et surtout le plus important ko associer nzambe pe ko tia nzambe bazana na centre ya libala pe ya couple na bino, yango déjà très important. Vraiment na yebi que message ya lelo e ko sunga ba couple belé, tika nzamba lola apambola bino, ngana bino tokutani prochainement pour la numéro ya sika. Message ka na ba mama de partout et pas yo api bozwami so kozana ba robe, oza besoin ya ba robe awa na direct à Benin, au contacter mama Abi na tekaka ba robe et ya sorte nyonso ya ndenge nyonso selon possibilité na yo au contacter nga toko solo là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abonnez-vous, partagez, commentez, likez. Tokutani prochainement. Merci beaucoup.